Bote balingami, certainement vous allez très bien. La saga continue. Namboye minene. Nini. Dossier a passé à Marcelo et Zonizar, Batumsou Baza d'accord, Moussou d'accord, Batumsou Basili, Batumsou Basepeli. Batumsou Balobi qui n'ont pas ça, passe à revendre à bon côté. Quand même, pour nous préserver, n'a pas ma soumou, n'a pas bikobo, n'a pas ma bobélé à ma bête, il faut abala. Batumsou Balobi c'est trop tôt. Loi, il y a Congo Balobi et pesa 6 mois pour se remarier. Ceux qui moi c'est à Koufi, 6 mois. Ceux qui partenaires à Koufi, pardon, 6 mois pour nous se remarier. Donc, pasta à Sumugite, ni na Miswanzambe, ni à violer, ni Mobeko ya l'État. Ba maman, hold the door please, hold it, yes. Ba maman basiliki, balobi, apparemment, bangonde ba umbu. So mobile kufi, il faut pas vendre ndengwana, ou soit il faut pas beta mitano. Veut dire bambula ebele, bakoi ko balate parce que mobile wuti ko kufa. Na ye apona ko lobala ba maman ke mobeko elobi 6 mois pour se remarier. Donc maman veut vos kanga. Soki ovanda bongo pour se pelisa batoué, yeba ape ke za hypocrisie, ba hypocrite ba omona bokonza likolo ten lo les omona yo, tam susu na cc. To na mupanzi orozwa ba chauffement orozwa magoda ya robombama nzamba lingi ndengo wana te malamu kile finga yo lapide yo mena miso nzambe ozala hypocrite te so monique okwa ko s'abstenir te remarie-toi. Apôtre Paul azoloba mieux vaut se marier que de brûler parce que Paul azoko ko recommander batu oyo baza ba divorcer tonan babalite bazala lokola ye abalaka te ya zali na mwasi te. En même temps moi après avoir réalisé que non et loko nazo senga batu et là j'étais pour ayebi que pour ça nzoto basara na ngote à réfléchir avec l'esprit de Dieu non mieux vaut se marier que de brûler. Na place bat sous mon cœur madame abala ya on a ena lo bana ba maman ezali punition te ezape obligation te parce que ba maman ba siliki balobi pourquoi kaka soki mobala kufi bangonde il faut ba vanda ndengwana bangonde il faut basala soki 10 ans soki 5 ans soki combien d'années bienvenue I'm recording. Par contre, mibali, tope batata, ata après 6 mois, ok, nene robala. Et à monter ma mabe. Et on a eu rappelé ma maman que ils ont une position théo. C'est vrai. Na habité na lobani ni culture africaine mutu. Et kolaba si eloko wana, c'est ça, si on peut dire ça. Oui, parce que toebi souvent. Ceux qui m'ont la koufi, ba maman on dirait ça tout mbomogo precious hold the door. La famille fallait que je déplace. Ah imagine qui t'au rependate, j'ai pas le choix parce que bana ba osama kele le bolimbisi. Na bande ko loba ba maman eza punition te ezali imposition te, c'est vrai culture muto imposa biso eloko wana. Que mobali soit akufi moi 6 fois vendre bongo que mobali soit akufi moi 6 fois vendre à 10 ans à 5 ans balaté amener day mais bizarrement ce moi si akufi mobali ata après 3 mois que nous robala ba betele maboko et na landi vidéo mon nga una sala ngo collage ah mais na luka on a sala ngo collage. Voici l'homme maman moko église na ya erolelela ye que abondela pona nzamba sali ngolu à se remarier. La maman a koufé la mobali, ça faisait plus d'1 an. Adena pour ça, Nzamba Sali quand même ngolo kuta na moto. Elle était déjà dans les 50aines. Voici l'homme a critiqué Libosoa, il en a l'icolo cher en disant que ba mama ya kala parce que lelo o ezala kam ba mama ya kala. Ba mama ya kala. Bazala ki soki mobala kufi akangi makolo. Abi mama na mokolo akokanga makolo te. Na 50 azoluka bala nani. Si vous avez 50% nzoto ezali ana choite
pardon akokobala te batata ba 60 bazobala na tuni mutuna na ba mama na batata banani balembaka liboso ba mama to lembaka te mama na 50 aza makasi mama na 60 aza makasi magode mais batata na 55 a bato ba 5 secondes siko bino nde boza na droit ya plaisir ya sentiment ya bilengi ya bisengo na mokili oyo basite ekomami wapi ekomami wapi ke mwasi aza na droit ya bonheur te na se na moi kaka mobali yango bomoni ntango na ya koloba alot fa nalobaki bandeko bolimbisanga bapaster baluba évangile selon mbujimai kasai selon kananga selon baluba etikala na kananga na bible te na église te parce que la parole de Dieu est oui et amen. Bible lobi muto longola te muto bakisa te wa longola to ko bakisa ozala pini. C'est ça. En Jésus-Christ, il a dit homme et femme. Biso nyonso tozala na sentiment, biso nyonso tozala na plaisir. Tant Paul azolo ba malamu ko bala que mieux vaut se marier que se brûler. Alors ba yonga pona mibali te. Alors ba yonga pona être nyonso. Tozala peine à ba plaisir, tozala peine à ba désir, tozala peine à ba sentiment, tozala peine à ba feeling. Moi ça yoka rappelle kema, moi ça rappelle mampouya. C'est méchant de dire de telles choses. Donc, quelque part, l'église est formée par hypocrite. Et imaginez ce que ma maman bazalé qu'on a célibataire autant sous âge pour ça moi ndambo. Tant azolo kamate abon a omi lo belanini. A otani na mutu na ye. Quelle méchanceté. De batatane na 70 akobala, aza libre. Na 60 akobala, mais maman na 50 ans na droit obala te parce que âge pour ça ni fois kanga makolo. Bon so ba posa nzoto. Et d'ailleurs déjà pour votre information, moi 6 plus âge ezo poussana. Botu na ba médecin ba oyebisa bino plus âge ezo poussana. Plus ayoka posa ya nzoto makasi. Sko mama na ba oyebisa kanga makolo po ba posa na ke ko silisela ngo wapi parce que posa nzoto sila kana nzoto. Ageno ko silisela posa na wapi. Bon moni makambo ngo après ba koya liboso batu. Baza côté ya balobake nzambe nakangeka monoko. En fait c'est ça. Na ena lo bana ba mama ezali imposition te, eza punition te. Nzambe te mutalobi. Loi elle était lobby même qu'après 6 mois sur mon goro bala. Malam mukile la vidéo ba finga yo baloba mais osala hypocrisie. Donc Babylore auto imposa toto lata au nom ya culture, je sais pas moi. Et pourtant, eza nango ba mamboza na nzela te, eza na au détriment ya bato mususu pour détruire bato mususu. Ça n'honore pas, ça n'arrange pas et ça malamu te. Na mon ba mama bazo tomboka na ba commentaire. Ba mama bazo silika que no bangonde mama soko monike okobala bala. Sopo monike olinga mobile no mingi romene de to vanda bongo ezaka ayo. Ah oui ba mama belé ba mona pasi. Ba mama kala ba mona pasi. Na ebité zaradi ya nini. Pourquoi? Parce que eloko wana déjà ba tcha bango na mutu. La famille, moi ma tante paternelle, la grande sœur ya papa o abotangai. Nazwa ye bon ngane bo mona coach. Ndinga zala parce que imaginez beauté. Abala na 20 ans. Na 26 ans mobala kufi. Abota ba misato. Akufi na ba quarantaine d'âge. Je crois qu'elle avait plus de 45 ans. Atikala obala suta atikala olinga so mobalite. Bota kindo ki culture africain. Pona nini parce que bacha batu na mituke mobali so akufi futika la veuve vino mobimba. Imaginez moi si à 26 ans. Siko on a beauté à coach la grande. Bon ngande on naza azabongo Kingo Mwambe. Nazala vraiment textuellement ye. Akufa bongo. Mama na vanda bongo. Alingate. Abala soute. Abima soute. Culture africaine. Kindoki. Coutume. Tant maman Micheline a belé laka. Coutume en Afrique ezali kindoki. Batu ba finga kaye. Biloko bako imposer batu bazu yango wapi. Ba mama na biso akala. Ba mama na biso akala. Ba mama na biso. Biso oza ba mama akala te. Biso da génération qui lelo. Car ndenge mobile yo ka posa moi si pas yo ka posa. Donc so mobile a kufi mama so monique 6 mois koki leki o monique oza o koki parce que ça dépend na moi si ba si généralement to sanda biso na bolingo solo za motema malamu. Ezala facile te na moi si nyonso ka boyeka ka o s'adapter facilement mobile a kufi 6 mois ke robala biso ele karaté. Mais sur Monique, na simo ko se remarier surtout sur a monisa ki oboy na ba makango na souffrance mama ke no balo longo la souci ke no balo longo la souci bango baza ko bala non balobi ke no ina ne ko ke no bala biso peto bala c'est quoi ça?
mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo kanyangwa kokanino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo bandina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine balongi se métamorphosé Osimingo sambwe maladie na biso Olengo baby naza toxiqué grâce à lui
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elinga moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko